pasteur babandi ba prophétie ba Michel Bakenda ba ye bandi ko donc makambo alobaki abimisa ngo prophétie comme une succès na télévision. Je vais suivre les prédications. Na kolanda mateya. Mais tu sais que tu ne suis pas les prédications. Oye bien tozali kolanda mateya te. Pendant les jours de match, tu es là. Vous suivez le match. Mikolo ya match ozali wana ozali kolanda. Quand le Congo joue, faut supporter le Congo. Même s'il joue mal, c'est pas un problème. C'est notre pays. Dites amen. Dans vos maisons, vous avez applaudi des dieux païens. Un garçon avec des cheveux comme une femme. Wow! Toi aussi. Wow! Frère Branham me dit, il dit, je m'identifie aux victoires et aux défaites de l'Amérique. Il dit, je suis fier d'être américain. Et pourtant, c'est lui qui dit que l'Amérique a rejeté Dieu, tout ça. Mais il dit, je suis fier d'être américain. Nzambe aebisa biso ke toko kota na ba loisir te abimisa biso na makambwana. Ça c'est de 1. De 2, frère Branham a prêché aebisa biso ke toko ki kozala na makambo ba bale wana te zali makambo moki. Ce sont des jeux, eza ba jeux. Ba jeux d'hasard, bazo beta bale okuna bato ba pari foot baza kuna bazo beta bale nana ko gagner. Eza ba jeux, ce sont des jeux. Déjà ba jeux de loisir. Muto sala équipe ya muto tonga stade ya 20 mai. C'est sango. Hein? Tata Raphaël Toro Tata Raphaël Yakutala Toro Aboubeki. On a pas appelé ça rapport. Alobi équipe Ezalia ye Bisoto Boyi Tozongi si Renaissance avec des cheveux comme des femmes. Les sauterelles dans la Bible, elles étaient comment? Vous avez des télévisions dans vos maisons. Parce que ceux qui ont sont dans la makambo pour mon église elle est tirée des bimisi boy. Israël les aki loko la religion o ezaki ko laksa bon Nzambe o Nzamba établissa qui pour Israël pour benga ki bango loko la modèle le peuple de Dieu. Mais il y a eu un moment où Nzamba s'est détaché qui na Israël wana malgré ko zongi sa bango na tamo parce que Israël a ko se conformer na ba nation. Oh Nzamba pesa Israël loi que yoko ko kokana ba nation te. Okova na ba mboka et okangama na yo. Mais ko la makambo na bango te po yo za mise à part, yo za peuple de Dieu. Alors Israël a kangami na ba peuple a kangami na makambo na bango comme ko sala makambo na bango. C'est ainsi okomona lelo na Israël ba na équipe à Bali. Israël ba na équipe à Bali. Donc le la Israël a peuple de Dieu. C'est que équipe ya Israël c'est équipe ya Nzambi. Ba pour la rater. Mukolo moko te to moni procès Jésus-Christ a ke ko funda batu na tribunal. Mais yende ba funda ki pa lo baki ke nzela obolandi. Boko nyokwama. Bako kanga bino ndenge basalinga bako yango abike moto nyonso alinga landanga ameme kulusu tosi to meme kulusu ça fait partie ya apostolat na biso musala otolandi bako finga bako tonga bako kosela makam bako kanga makamwa Nzambe bandeko nanga botika ko sangisa ngona mukili yango bomoni ke Kongo zo solution te parce que to kotisi bitoto to iboyi to kotisi bitoto na kati ya makamwa Nzambe. C'est que le pasteur Dioka a déclaré, c'est ça la parole de Dieu prêchée par William Marion Branham. Ils ont vraiment pas si, mais na sepela ki na kumisa ki Nzambe pona loba ki bon, identité mutu na mutu et monani. Oyo penza musana bango yango yo. Oyo bato Nzambe bazo sala musala Nzambe maboko pembe, bazana problème na mutu te. Bisos kotemba na kendeki na libanda na pepo kota la bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango ye pote bayebaki na sima ya mabina ye bakozwa makabo pe mbongo mingi to changer bayembelaka mokonzi ndenge nini omoni sike chanja libanda na pepo bakoyembela bato ya mokili oyo mais lokola biso toza Nzambe tokoyembela moto oya leki makambuana n'importe quoi ali boko finga pasteur dio kaizala mbala suka biso makamto yaka nango yango okangisa biso na likamni na tina nini
au côté ya mate ya oyo. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Balandia Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Yambo, rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo du message. Nakanisi bozan esengo komo nangai ebele abatu bazaya ko benga ngai Wazalendo Okimi TV, otiki message, tozomono lisusuté. Ozobanga prison, ozobanga ba arrestation, ndemo monaki si yo takangisa ki omoni pe meje 30 pa kangisi siko yo poko mobanga ozobanga bakanga yo batubele batako benga to solina bango na bisi bango bozala calme ngana Wazalendo. Naza Wazalendo na kumisa ki nzambe ndenge na monaki bato bazali koya ko défendre Jésus-Christ ba okangisa bato. Biso balobaka biso bato Abraham. Biso bata Branham toko komema mutu jamais na justice ata mukolo morote. Mais bomoni bato ya Yesu Kristo ba memi bato na justice botanga Bible botala soki ba se comporter bien par rapport à ba écriture. Ezaki sujet moko ya mawa pona nga kotala nga ba yebi ke ba omekate. Ba yebi ke ba omekate parce que banzela obiso to tambolelaka eza difficile pona baya ko meka ba aventure baza ko sala wana moto azo telema pa ke ne ko funda moto na mi mona ki pe na mi lobi na bi mboka na biso eza ko kuluna ke ko funda moto kuluna o asala ka ba crime o asala ka mabe o asala ka makambebele ye pa ke na justice ke ko funda moto eza pasi na bamboka na biso ko tala ba réaction ba makambo mususu. Bota na contenu ya mutu te, mutu aye ko funda mutu, bokota na TikTok na ye, bota la contenu na ye, makamni na salaka. Bota la, bokota na TikTok na ye, aye ko funda mutu ya, yo komona na ye kingadi bon, yo zanani bon, to bo identifier, d'ailleurs mutu akuta zane pe libanda. Mafundi mutu. Et pas na biso ko zala mama na procès, foye mo azala wana. Bo mona siko ndenge toko tombola biloko toko bimisa ba vérité mususu nakanisi na procès vous la procès de honte. Et vous la procès à honte. C'est pas normal. Les enfants de Dieu, yo poni nzela ya kofinga ka bato. Mais olingi te ba finga. Ngo Bible lobi na biso loko mo babi oyo lingi na ba commandement babi oyo lingi ba sala yo te ko sala pe muninga ya mote. Yo lingi te ba finga yo mais yo zo finga bato ngana. Il y a des preuves. Il y a une nouvelle tendance. Ata bobi ko ba déclarer biloko na biso ko na ba longola biloko nyonso ya liforodiciel kuna. Mais nous avons des images. Oh monto ko finga mutu ko mone Jean ya bengi Antoine, ko mone Antoine ya bengi Bernadette. Peza ko loba makambo ba insanité pe makambo mabaza ko finga penza boy. Mais yende mutu ko kende akangisi muninga. C'est pourquoi biso to lobaka batu ba atakaka biso. Batu ba atakaka. Mais tant que biso to yaka poto zongi sa réplique na biso comme lokola attaque poto za batamakasi. Tout ça ba Wazalendo. Tant que to yaka to betaka et comme lokola biso ne to attaquer mais ceux qui to zongi to samba malamu mona kité mutabanda kiza oyo. Ils ont vraiment passé mais na sepela ki na kumisa ki nzambe pona lobaki bon identité mutu na mutu et monani. Oyo penza musana bango yango yo. Oyo bato nzambe bazo sala musala nzambe maboko pembe. Basa na problème na mutu te.
Batei baswana na podium, baswana na chair, bazolo bana makam na chair. Jésus-Christ bana ko boka bamboka kela na chair. Boke bana levi na ba pharisien, na lobi na bino ya solo. Na chair na esika te aka zolo ba boke ba. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Mukolo moko te to moni procès Jésus-Christ ake ko funda batu na tribunal. Mais yende ba funda ki Paul baki ke nzela obolandi. Boko nyokwama. Bako kanga bino ndenge basalinga bako yanga bike moto nyonso alinga landanga ameme kulusu to sito meme kulusu ça fait partie ya apostolat na biso musala otolandi bako finga bako tonga bako kosela makam bako kanga tanga bible komona abi memba membiro ba tribunal bo banga te ngana ko tsama lobakati na bino yango pe bana ngo pe kaka yango makam na lobaka ke ba kotisi bino na kati apostolat makam bino bozo changera langage. Hein? Jésus a changé le langage. Toujours mangala mabe nenge bango banda okanisa. Pilate alobane makambo. Abi yonga no sambi sozo katelanga mangala. Oyebi teke na pouvoir ya kotika pe ya kokanga yo. Apesa ki réponse ebisi soki nzambe. Apesa ki autorité en liko na ngate olingo sala ngote. Sala musalo sala malamu. Tokota la suka nango. Il avait condamné Jésus-Christ. Pas selon sa volonté, mais selon la volonté des gens. Aye pena mukola suka bité. Muto asa innocent. Makila n'a jamais koya na mutu nanga na condamné innocent na sokoli maboko. Bozo ayeboke innocent la posa o bolingi. Mais pour nanga Pilate asa innocent. Bobo mandenge bolingi. Bake baboma Jésus lelo to suka wa. Boko makobela eti Jésus Christ zonga Jésus Christ yaka e. Muto asa na kati ya vérité akotika na kati ya vérité. Bantoma Polo. Bakanga bango. Hein? Ba Pierre, bakanga bango. Tala suka ba apôtre. Parce que moto a tellement défendre la vérité, la parole. Ba okanga e. Banane ba okangisa e. Bato mabe, bato satana. Bakoluka ko bundisa bato na nzambe. Mais en aucun jour moto a mitato la sa moto na nzambe. Akende ko kangisa moto. Wana eza liloba nzambe te. Totika wana tout ça makamsusu. Alors wana pona ko assurer bino que ce n'était pas pour ça. Isakaka pour kaka bisoto dépendant na ba éléments, il y a pas des éléments, bon moni que pasteur Carlos a se comporter très bien, toujours ka susu ba dérapage te, yango to bi oh bisoto ya na élément, soka à lobby to na élément, boto élément yango to sali to décortiquer yango ndeka to sala ba analyse na biso si yango même to fani ne kimia to lobanine. Alors les loto est-ce qu'on peut na loba makambu ya mambabale. Pasteur dit au cas à cela qui message à lobby pour na mambabale. Bato ba n'importe qui, n'importe quoi. Bato ba komi ko finga pasteur dit au cas, ba komi ko loba n'importe quoi. Kuna muta loba zate. Leur comportement est ça ça lokola que non biso za ba sans tout ko répondre na makamte non. Biso ta ba journaliste. Biso za musana biso. Il faut tout établir la vérité parce que le peuple a zo comprendre te. Est-ce que bana nzambe ba koki ko landa makamba bale to ba ko landa makamba bale te. Baza na besoin ko établir vérité parce que boya kike bato nzambe bako kota na makamba bale wana te to moni bato bandi ko finga bato mususu basali ba vidéo bato mususu bazui vidéo ya Sylvain Kwala ba yenango wa lobelaki pona makamba équipe soki ya Brazzaville pona ko se contredire mais je vous dis déjà que pasteur Dioka en a raison. Oyebi église lelo et ça sous la force à cause de l'église des réveils dénominationnels. Ce sont des aventuriers. Au moni mokama match tango koti ba pasteur ba bandi ba prophétie ba Michel Bakenda ba ye bandi ko donc makambo aloba ki abimisa ngo prophétie comme na succès na télévision pona ko lobaka ke non tala na mona ke na bosolo solo ba ke non Dieu m'a montré frère botika ba aventure Botika Bavanti, Dieu m'a montré que RDC kokende Coupe du Monde, tout ça, bona. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Joueur yé moko bake Coupe du Monde, nawazo bake na tondi makite. Nzamba ya koyebisa yo pasteur ke équipe kokende Coupe du Monde. On bomo nzamba, ninga na mino bosane ba jela makamnyoso. La parole de Dieu a une doctrine. Liloba nzambe zana moboko na yango. Nzambe tango asali mokili asali elangane deni. Alobi ke moto sengela vanda na mokili te vanda na elangane deni. À cause ya désobéissance ya moto abimi na elangane deni aye ko vanda mokili.
na kati ya mokili akuta ba rute akuti ba problème akuti ba makambo ebele oyo akomi ko faire partir nango yango komona signification église ezali tiré de baso kolongola église na kati ya mokili baza na mokili mais baza ya mokili te à cause de désobéissance to pe erreur na bango ebimisi bango bisiko baza nouvelle message yé o babengi la bonne nouvelle yé pour na ko pesa bango pèlerinage ya ko bana ko zonga vers le jardin parce que na jardin match ezate la jardin il y a que l'adoration de Dieu ko gomma mele ko kembela yi. Alors, tango batu bana mokili bakuti na makambo ebele, bakuti ba musique ya mokili, bakuti ba makambo ebele, ba route ba makambo ebele, bele au moins na kati ya bilo mo appelle Salomon so kumisa mwasi tala mwasi ngata kitoko makoloko la mboloko tout ça. Ba si ba bima ki déjà na mokili na kati ya jardin makambo mwasi kitoko kuneza akité. Akumisa mwasi mukolo moko ba yela ki présentation. Avant ba pesa bango autorisation ba makambo mususu. Mais oyo komi ba poésie ya makambo belé eza biso moto inventant na kati ya mokili parce que suka bato to pesa ba poésie wana basala afrika biso ka mabe. Alors boko tuna ke pasteur Dioka azoboya bana nza batala match koto basala nza mususu ba pasteur balata ba varé c'est pourquoi mukuna kota makamba bale abi ba pasteur bazana hypocrisie bakumisa ba Barça bakumisa ba Real. Muto sala équipe ya muto tonga stade ya 20 c'est sango hein Tata Raphaël Turo Tata Raphaël ya kutala Turo abobeki on a pas appelé ça rapport alobi équipe ezalia ye bisoto boyi tozongi si renaissance. Alors biso bana na nzambe tolobela bale yango d'une manière générale. Tolongo la nanu na pensé à nation et zobeta na nation surtout quand on a cadre à loisir mwana nzamba za na kati ya loisir te nzamba bimisa biso na makamyo sa mokili okomona mwana nzambe eleli na eza eleli ya ba païen te esekeli na eza esekeli ya ba païen te esale li fete na esale li fete ya ba pagano te boko kota na makambo etali bino te nokite bo pengwa ai kebali ya walobaki na Mose pona bana Israël boko kiko bala bapagano te ba oyo bakata mangenga te nokite bopengwa kasi Moïse ye moko abala ke Etiopene o ekomi pote balobela ye mabe na ye Miriam abeli maba makamwa nzambe bandeko nanga botika kosangisa ngona mukili yango bomoni ke Kongo zo solution te parce que to kotisi bitoto toiboyi to kotisi bitoto na kati ya makamwa nzambe. C'est que le pasteur Dioka a déclaré, c'est ça la parole de Dieu prêchée par William Marion Branham. Et ça peut penser à la Bible parce que la Bible est absolue. Nzamba bimisa biso na ba loisir na ba sentiment mokili. Au moins mon Christ a koufé ba bitio ko le la boete pona nini. Ba bisi ke koufeza koufate. Komona na esilite. Liwa ezali liwate. Makamam ya liwa ka komonika liwa. So que n'a pas Christ comme une musus ko s'adresser la mort te kune za ba mibeko okoko ya lokolo za congolais au moni bale otala na yo mais ça te dit absolument rien parce que ceux qui to bando zonga na makambo bo mona que église elle tiré de bimisi boy Israël ezaki lokola religion o ezaki ko laksa bon nzambe oyo nzamba établisaki pona Israël po benga ki bango lokola modèle ya peuple de Dieu mais il y a eu un moment où nzamba s'est détaché na Israël wana malgré ko zomisa bango na tamo parce que Israël a se conformer na ba nation oh nzamba pesa Israël loi ke yoko ko kokana ba nation te okova na ba mboka e okangama na yo mais kola na makambo na bango te po yo za mise à part yo za peuple de Dieu. Alors Israël a kangami na ba peuple a kangami na makambo na bango comme ko sala makambo na bango. C'est ainsi okomona lelo na Israël ba na équipe bale. Israël ba na équipe bale. Donc lokola Israël a peuple de Dieu. C'est que équipe ya Israël c'est équipe ya Nzambe. Ba pour la rater. Ce scandale au monde église c'est ça l'équipe. Ne omoni muku na sala ki renaissance. Église siko c'est là où on voit l'image de Dieu et que ça l'équipe. Ce que ceux qui équipent les soutenir par Nzambe, pour la jamais pour Nzamba pour la rater. Même la bitumba.
To longo longo toke na nation babaki Israël aza ise force moto beta zate so tangi makomi nzamba biseke pays moko te ko beta yo. So ko moni bisika ba beta Israël bisika o Israël atika nzambe. Tanga histoire ya Gédéon, les enfants d'Israël fils qui déplaient à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Nzambe nda livrera bango. Mais ceux qui nzamba zana bango à États-Unis d'Amérique ya koya. Israël wana bozomona. Alors il faut établir les choses au laksaba nzambe kete. Pona biso makambu oyo ça ne concerne pas. Mais ceux qui total kango ezaka kimutu makasi biso kaka misu makasi kaka ba chrétien ki lelo misu makasi mais tozana kati ya makambo wana te. Yango mona ba pasteur ba fanatique ba équipe. Pasteur Aimana, pasteur Avita. Déjà ceux qui ba église ça au milieu du village. Obingana Mathieza pété. Okomona Mathieza na pe babi église au milieu du village. C'est-à-dire ceux qui imanezali vite ezali mazembe zali yo fosa na kati okumi c'est le roté. Babé tabale ko gagner tali yote za makamna bango. Bazo sakana mitali bango. Mais lelo mona ba pasteur bazo ko s'en passer te. Bazo kota na kati biloko wana. Quand il regarde, tu es allé trop près de la frontière. Okomi ko sala makambo eza bien te. Okomi ko koluka ba soubassement na na kati ba écriture. Na mona mutu moko te a continuer ko manquer Dioka. Dioka c'est un serviteur de Dieu puissant, véritable. Mutu mo atunenga yango yo mission so toka kaka to toka pombo eza mboka ko toka. Mboka mba courir za la rater to na ba split sur 4 hours mais moyen ça les até parce que mboka mawa. Alors na yaki pona ko lakisa bino to zo na no vidéo ya Sylvain Akwala parce que biso soubasma na biso bébé zaka toujours be vidéo to zo vidéo ya Sylvain Akwala botala makamni ni Sylvain Akwala lobaki pena mega ko limbolela bato parce que c'est comme si bakota ki en contradiction na pasteur Dioka na pasteur Sylvain Akwala mais je vais vous dire déjà que eza contradiction té Sylvain Akwala lingara lobelo mususu mais obino bo comprendre nango bien té to suis vidéo après to songi. Quand le Congo joue, faut supporter le Congo. Même s'il joue mal, c'est pas un problème. C'est notre pays. Dites amen. Frère Branham me dit, il dit, je m'identifie aux victoires et aux défaites de l'Amérique. Il dit, je suis fier d'être américain. Et pourtant, c'est lui qui dit que l'Amérique a rejeté Dieu, tout ça. Mais il dit, je suis fier d'être américain. Vous prenez, vous allez acheter un écran, vous vous trompez vous-même. Je vais suivre les prédications. Mais tu sais que tu ne suis pas les prédications. Pendant les jours des matchs, tu es là. Vous suivez le match. Dans vos maisons. Vous avez applaudi des dieux païens. Un garçon avec des cheveux comme une femme. Bah. Wow. Toi aussi. Wow. Avec des cheveux comme des femmes. Les sauterelles dans la Bible, elles étaient comment? Vous avez des télévisions dans vos maisons. Et vous venez vous asseoir là-bas. Si vous ne voulez pas vous repentir, tous ces démons vont entrer maintenant dans vos maisons là. Et dans votre orgueil. Merci Bandeko Nangana Kanisi Bolandi vidéo il y a pasteur Nabiso Sylvain Akwala on a zo PC Mbote Bisika Azako Nanga en direct à Brazzaville. Le problème c'est quoi? Bible Nabiso m'appelait au Tokoniata et pesa melibiso et c'est to bon de la pona pour parce que kimia na yango pesali kimia na biso. Alors ce qui nation et ça qu'on s'engager d'une manière de nation, on doit les soutenir. Mais pas soutien qui fanatisme. Mais na moté mo ebi ke nazalaka awa bango bazo bundana ba oyo kuna bazo besala bona ba oyo kuna
il faut soutenir bango soutien na ngezate ya na ke na stade na lati varese na maniko tsabo to na ke kota la match nata la match parce que ba jeu za mon côté sport za mon côté bon mon abino to mon abino na basket to mon abino na judo poni bokanga na foot ke bolo bo affermir makamanza me na résime foot eza ba sentiment na bino ya kibo moto donc faut comprendre et le roni mosala nzamba lobby baza en contradiction avec le pasteur Dioka. Et ça m'a cambébélé boso bengangai. Et ça m'a cambébélé. Pasteur dit au kande bomona kiwana mutu mota azana caractère hein. Azana caractère, je vous dis mes frères et sœurs, azana caractère. Différence, il y a pasteur dit au kana pasteur Barout et Zaki Lokoana caractère. Soka s'attacher toi à s'accrocher dans les cambo Zaki nango. Ce beau bengana, ce beau boaka. Ce qui beau sala boy. Mais il y a dit que ça c'est la parole, je m'accroche à ça. Akanga maranango comme ta parole. Na mona ki mututi un message à l'écart qui est pas là que ça biso ni kaba. Bon, le papa, il faut dire, si vous avez il faut dire, c'est un message à Frère Branham. Batu o bazoya pour contredire message o na ko ya pour na relaxer bon que message oyo ezali message vrai. Na moni binote ka bozeli ka ti waza ko ya a ko rétablir makamnyos. Bino matin na minezaka ya ko buka Branham. Mais tango batu ba kautuana ba takaka Branham. Boyaka koloba te bo répliquera te mais na mitema na bino boloba ko boza bata Branham bozala ba photo bo bongi na nzela Branham apesi bino ba vi makambe bino mais bo koka kwa ko défendre te et ça te soki muto ba n'importe quoi bino bo vandi bo ba ate biso to ba santo to koloba te non bino bo l'église Jésus-Christ na bo santo azo tele mazo be ba pharisien boza ba hypocrite boza ba tabilongini balé boza ba aveugle bozo conduire ba aveugle. Il y a un baka soki boloba ki déontologie, c'est que Jésus qui na déontologie te. Même na niveau insulte boloba ki makamso yeso bande ko finga. Poni boloba que Jésus n'a point commis le péché. Tanga zo benga batu race de vipère. Tanga zo benga batu lelo soki toke na on niveau ba tribunal ndenge bazo funda ka bato awa. Jésus asa muta okangama. Amuta okangama. Azo na batu boye bisa rena wana. Soki na on ba tribunal na bino afingiti. Ça va distribuer insensé za zoba. Mais ce qui est za zoba, bah ebi si zoba, ou insulte, ou injure place wana. Oza zoba et bah démontant oza zoba. C'est ça le monde, Alors, binonio so bato message. Mutani ningisa binote, mutako sa binote, zate boko ma ba fanatique ba kibo kenda bo non. Nzambe aebisa biso ke tokoko kota na ba loisir te abimisa biso na makambuana. Ça c'est de 1. De 2, frère Branham a prêché aebisa biso ke tokoki koza na makambo ba bale wana te zali makamoki. Ce sont des jeux, et ça va jeu. Ba jeu d'hasard, bazo beta bale okuna bato ba pari foot baza kuna bazo beta bale na ko gagner. Et ça va jeu, ce sont des jeux. Déjà ba jeu de loisir. Biso sko ba na nzambe bato tirer biso ba bimisi biso na kati likamona. Elo ni tokota kuna na kati. Tango ka muto ba ke eza biloko mokileza litomba te non seulement le jeu kolia komela kolata tout ce qui est du monde parce que na kata jardin to zaki mitakala na mokili ndeto bimi libanda ndeto komi ko se œuvre to komi ko luka to lata bilamba parce que bilambe yaki libanda ya jardin moto lata ki feuille lata ki makasa. Tangu nzamba tali moto lati makasa bite moye kobima moto oyo akobebisa makaso ekolemba il faut na pesa e poso na mbonda poso na nyama akabomi nyama ayenango alatisi moto abimise na jardin ba vrai sapeur ezali bana na nzambe ça il faut le dire ba vrai sapeur ezali bana na nzambe mais to monate Salomon alati so ba oyo ti ama moto oh boye, il avait la gloire. Salomon avait la gloire. Babi na biso tango toko se kwa tango toke na lola toko lata ba le. Toko lata papa, ko sala ba jete merozate ndete ba niarkos. E ko zate lo ba kula mambo, e ko zate lo ba norma de parité. E ko zalo lati no babi tala. Makamanza mango bozo tanga ngo bien te, bo sakana ba tu pamba lokola mokili ngo ezala ba zoba. Tanga na Bible. Mutalata loko a Salomon nzamba bina bango abit na latisi na ko latisa ka moto loko a Salomon te batu baleki Salomon na ko latisa ba fleur ya zamba tangu to yé na nouvelle
la nouvelle alliance. Mutalata le quoi Jésus azatabi babi a lata tinik ya 100 coutir a lingi boy tinik ya 100 coutir grand prêtre ba betela tinik na ezeke pour bakabola yango mais okaki Jésus ba nako tout atolo na bilamba na il était simple ba confondaki écoute na ba école na bino bo wana kata likamo mais ya mona ba pasteur bela ba comment ba saper ba solata ba couleur ba nini na zomo na bango. Mais bayela likambango mais ba osala ngona ndenga mabe. Il y a des pasteurs aussi ba lataka mais mon alobi le côté mutemo ataka o atelemina le côté là ça va. Donc likambango to sala toye ba origine on a ba manière ya ko utiliser yango. Soki te to kozonga na mokili. Ndo moni seri to ba noke na stade on a pena na ba koko pena bokanga pena koko. Veya balula koto koko mo boina mama mo koto bosimani bo tala esenga buzoba pona Yesu Kristo ko yemba ndemo ate na église so akake sérieux binela nzamba otala bo miso ko muta bungisi ba carton ya savon batinda ki yake kotika na magasin mais so akena loisir veya balula balule yeye motema pepe azali champion yo ka esengo muta mukili mupagano. Bisos kote mba nakendeki na libanda na pepo kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango ye pote bayebaki na sima ya mabina ye bakozwa makabo pe mbongo mingi to changer bayembelaka mokonzi ndenge nini omoni sike chanja libanda na pepo ba koyembela bato ya mokili oyo mais lokola biso to sa nzambe to koyembela moto oya leki makambuana n'importe quoi ali boko finga pasteur dio kaizala mbala suka biso makamto yaka nango yango okangisa biso na likamni na tina nini okotea matea oyo oyo no te okotea yango okokamote. Nous sommes dans la vérité. En tout cas yango ezala ki sujet na biso mukola lelo oto yaki pona koloba ko tonga sabana nzambe na nzela. Les Wazalende déjà là, donc, bah, il aimait quand tu as ce côté, c'est plus sabino. Ce que tu as dit, il y a retour à la parole. Tout ça, ça va te dire, ça la tinda qui biso yango. Boke ne bote ali loba, ba to ba bongo la mitema, ba la nzela na nzambe. Donc biso awa to la saka ba nzela. Zo contenir ba mission biso ko mona to la sa montu boete, boemabe, boete sala boe toujours c'est ça. C'est notre métier. Alors, to kutane prochainement épiscope Yambo rendez-vous na kitata, les grands Wazalende du message. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, potam zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi ça problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie
oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.